Je suis resté focalisé là-bas. Je suis un humain. Tout un humain a des passés, a des problèmes, a des parcours. Dans ma vie, il y a eu des hauts et des bas. Dans ma relation avec Fally Ipupa, oui, il y a eu des hauts et des bas. Si je me suis pris la tête, ou je ne peux même pas dire ça disputé. S'il y a eu des incompréhensions, moi et mes frères, ou ma famille, l'entourage de Fally Ipupa, c'est pas Fally. Parce que c'est Fally qui est notre mentor, mais c'est pas Fally. Et plus vite que possible, je me suis repenti. Parce que naza moto, naza na kibo moto na ngai. Eza kozala yu matin. Eza kozala kibo moto. Na moni ke bon awa basali nga mabe, naza na raison mais niveau nga na keli nango, il peut singa tort. Bon, y a pas de souci. Na mabe na malamu, tika la melango, mais nandima quand même. Ya ko pesa ba excuse na ngai soki za na bato mususu ya mitema ba yebi raison na ngati me ba yebi ka mbala moko réaction na ngai na nenga mabe soki za na mitema betsamaki na senga bolimbisi eza kibomoto eza te que parce que non, toute ma vie je bataillais seul, toute ma vie quand on lobi que oui j'ai forgé seul. Ngana Joseph Kabila, Bana Laura Désiré Kabila. Mais Banda a pouvoir à 18 ans, à tkala opérant à $1. Na tkala pe au senga bangote. Bino bomo na kaka, yoro comme Azaï Kadogo, ngana vivra mindele. Ngana liambongo mindele. Zana la kisayo. MC Obulake, tangolo ba vina ngai o bulo ko yebi ngai. Attends, je vais te montrer. Bande de tapettes. Zana la kisayo. Sobolo mama kamba mutu na vi, foboye ba mutu wana.